Alléluia. Yesu azala bombe. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tirobo. Yesu na nikina tantona. Yesu. Papa na nikina tantona. Kapena tantona monsambe na yo. Mama, love is crazy, love is for me. Merci, je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Voilà, merci. Rien ne peut lier à Gabi. Avec lui, vous étiez ensemble. Vous étiez en train de marcher ensemble. Mais désormais, tu es seul. Gabi est parti. On va à sa dernière demeure. Et toi, Fifi, tu continues ta vie parmi les vies. Nom de Jésus-Christ, que nous te déclarons libre. Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas, tu t'appelles le défenseur de veuves. C'est ici, maintenant, que maman Fifi a besoin de toi. Manifeste-toi comme le défenseur de veuves. Marche maintenant avec elle, car toi, tu ne la quitteras jamais. Tu lui as fait cette promesse. Tu seras avec elle. L'époux fidèle de l'église, c'est toi. Sois béni notre Dieu pour cette circonstance. Nous déclarons ta servante libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons les enfants. À la même occasion, nous voulons faire des orphelins. La Bible t'appelle Père éternel. Tu es vivant éternellement. Et ces enfants t'ont choisi pendant leur vie. Et même quand leur père était là vivant, ces enfants ont reconnu qu'ils ont un autre Père qui vit éternellement. C'est toi, notre Dieu. Je te recommande ces enfants. Que ces enfants soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Que ces enfants chantent comme le roi David pouvait chanter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que ces enfants ne manquent de rien durant toute leur vie. Faudra nuire à leur paix contre quiconque cherchera à nuire à la joie de ces enfants. Contre quiconque cherchera à nuire à la vie de ces enfants. Seigneur, tu combattras pour eux. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Parce que c'est toi leur Père. Le Père qui est fidèle. Le Père qui n'abandonne jamais. Souviens-toi de ces enfants. Tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Qui sent des douleurs atroces dans son cœur. Elle est en train de pleurer, elle s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est moi en principe qui devais enterrer, c'est moi en principe que les enfants devaient enterrer. Mais là, je suis en train de voir mes enfants tomber un après un autre. Quelle douleur! Qui peut la consoler? Si ce n'est seulement toi, oh Dieu,
touche le cœur de cette femme, la maman de Gabi. Réconforte-la. Console-la. Je prie aussi pour tous ses frères et toutes ses sœurs. Ils viennent de perdre un être cher, leur grand frère. C'est toi qui as reçu l'onction de guérir les cœurs qui sont brisés. Visite cette famille et console cette famille. En ton nom, Seigneur, nous venons ainsi de prier. Amen. Merci Pasteur Dani pour ce moment. 6 mots des enfants. Tommy, entre-temps, Radio Okapi, vous pouvez venir. Voilà, donc le collègue de service Monusco et Radio Okapi, vous pouvez venir. Soyons expéditifs parce que après le dépôt de germes de fleurs et le recueillement, nous allons prendre le mot de remerciement pour boucler complètement cette cérémonie sur le verre. Le mot de remerciement qui sera fait par monsieur Claude Bourgaï. Voilà, nous avons le collègue de service de Radio Okapi. Zambalolo azosale azosale Lopota
Yesu lokotanga Yesu lokotanga Yesu lokotanga yo lobolanga Yesu lobolanga Yesu Azosale Zambalolo Azosale
Love is crazy, love is for me. Ozana, mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube, na kota na
oza na Pasteur Moïse abondeli mpo na bandeko. Le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasi nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom Mama Clémence na Paris. Naye kotémoigner monene na Nzambe oza nango asali na bomoi nanga. Nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste. Donc badekaraki mwana comme handicapé ya koloba te. Na etango naye kolakisa papa Moïse. Papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba. Naye kotémoigner monene na Nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai. Nazali na problème mokanda. Toi réponse nazwaka barigi. Na raison moko ezata na sens te. Lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala. Donc yango naye témoigner monene na Nzambe oza nango asali na bomoi na nga tokanga na Nzambe. Nalobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Nazosela bino na moto. De Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzila wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'homme, il y a mon dédé. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba yango jibe service et sakaka wana kisasa teye
Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a Makambo, et ça y a 40 jours, mais au moins, on a contenu ça 6 mois. Papa, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Cyberservice. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kamba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu,
tishina mwatitishina nsambi watsenzelela watitishina mwatitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.